oui donction ce qui kaka au salata formé nango na libanda on nzamba pesaka Moïse nzamba bi okozala retranché mais bato ba fabrica o basa mafuta huile d'olive o ba benga ngo oui donction wana eza moi connaissance azwaki balakisi yeba ko mosala mais a ozamso copine ngwana ateka ngo alesaka bana na ye ateka ngo atangisa bana na ye eza na rien à voir na bozambe siko bato wana bazwa batia foi na bango na ba kopala wili wana bazomona ke alinga lala apakoli mwa pasi apakoli mwa nini na biloko olia apakoli atie toi tu crois que bato wana foi na bango eza na biloko wana ti eloko na otourner miso na ye na biloko amoki. Bonsoir à tous, fidèles téléspectateurs, il y a Esther TV. Topé Sibinombo, Tebisika Bozali, Tebika Boza déjà ébélé, Bozolanda Bissou. Topé Sibinombo, Tepé, bonne soirée. Et to sepe makasi parce que nzambe wana komisi biso na ngonga o ébélé tozaki na bango to lamuka ki na bango ba comité na biso nzambe wana sali biso grâce et a komisi biso mokola lelo. En tout cas to pesi na nzambe wana pe merci o abateli biso pe abombi biso lelo tozana esengo mingi to tondisami nango ya koyamba mosala nzambe moko tozana e awa a éclaircir biso na o etali makambo tozomona ezosalema mingi na ba église kotala ete ba pratique ezosalema sur l'huile d'onction toyebi te est-ce que eza biblique nzambe a permettre biso to pratiquer yango to pe to banda kosalela yango na ba église to banda ko wendre bato toyebi te. Et le tozana homme de Dieu, Papa Kali, Motei Kalinde akolobela biso na oetali na tina sije wana to sengi na yo motozolanda zala toujours wana ko zapete ko bossa na te oeza makambo nzambe eza très important mingi partager yango na baninga na WhatsApp, Facebook, partout partager yango surtout ko bossa na te s'abonner massivement pour que au rate occasion moko ta chaque fois ozwaka toujours ba notification pe commenter et ko sala mala mingi oeza makambo nzambe et sans plus tarder tozo yamba Motei na biso Papa Kali. Bonsoir Papa Kali. Bonsoir maman journaliste. Bonne santé na bana nanda ko ça va. Nangola nzambe to sambeli. OK na église kuna kimia zali. Oui nzamba zali ko suma biso tangoso. OK. Gloire au Seigneur nzamba zo lokumu Papa Kali to sepeli mingi ko yamba yo na plateau na biso pe na chaîne na biso Esther TV bien que zamba liboso oleka en tout cas totondi sami na esengo mingi parce que tokozwa na mwa boyebi na makambo o toyeba kite toko bakisela biso pe mwa en plus en tout cas totondi sami na esengo mingi Papa Kali et sans plus tarder Papa Kali tozo kota na otali masolo na biso ya mokola lelo Papa Kali et sujet tokolobela eza très important pe eza sensible na koloba tozomona commerce ke makambo zo sala na kati ya baetonga bato bazo pratiquer makambo to ebite est-ce que eza biblique nzambe na yebisa biso to ebana ko pratiquer yango pe yango tolingi oyeba na koyebisa biso Papa Kali toyokaka toujours koloba ete l'huile d'onction ko yebisa biso na l'huile d'onction d'abord c'est quoi maloba epanaye. Avant ya kolobela oui d'onction, OK. Il faut talana no source nango ebandaki wapi. On a no sepela mena bande ko bazolanda biso tozimukana Exode 30. OK. O banda dikolo kitina se mais biso to sepeli to lobela verset 32. Pona kokine yango ndezo tala ke biso o toza kosalela yango na mangomba lelo. OK. Oui d'onction ezalaki ba élément o nzamba ebisaka na Moïse basala pona kowenda ben Cécile ya temple. OK. Et puis Aaron na banana. Mutape sa formule nango zaika nzamba. OK. Bilo konyoso esala oui d'onction utake panzamba. Zaki likanisa mutu te. OK. Donc na mukuse oui d'onction ezaki na likati ya likanisa nzambe. OK. Donc soki ozana mutuna mususu ndeto ngatoke su musika. OK. Mais oui d'onction oji nango nzambe mutu
ayebisaka Moïse apesi formé. OK. Abi okozwa biloko boye bosala huile d'onction. OK. Mais papa Kali, lokola nzambe ye moko nde ezalaki na likanisa nzambe likanisa moto te tomoni yango mpe eza na bible ye moko opesi passage nango. Est-ce que eza mpe possible to lokola nzambe ye moko aépingle yango na bible eza nango mabe te eza mpe lisumu te na baeglise tokoki kopratike yango mpo deja esalemaka? Oyebi bato mingi batanga bible na français. OK. Mais bible eza na français te. Oh, papa Kalina ndeni bible na français te mais ba version musu ekomama na français. Soki ezalaka na français nde ba français to babiki. Oh. So botamika na France omona nzambe. OK. Parce que bakoli na langue wana. Oh. Babotami na langue wana. Bible ekomama na français te. Oh, mais papa Kalibongo bible naza na wana omona français wa. Balobi wa écriture, on va écriture, non? OK, mais comment mi na français? Toute écriture est inspirée de Dieu. Oui. Dans la kati ya likomi wana ozomona bandeko na biso banimbolo na lokota ya français. Inspiration eza ya nzambe. OK. Donc nzambe aza na likanisi. Inspiration ya likanisi nzambe aza na kati ya likomi. Ouais. Donc ça dit tant nzambe azo ba sala huile d'onction. Bible le bi Dieu fait tout pour un but. OK. But wana nde likanisa nzambe wana. Na kanisi na lolenga mwa mokuse. On a bano yango wana. Donc huile d'onction ezalaki na likanisa nzambe. Parce que likanisa wana nzambe aningi aloba nini à propos ya huile d'onction. Na kanisi wana ni motuna oyo tuni ngai. Oui, oui. Parce que so ozokena ndeka pratique ya bato baosala awa. Quand les combien so kika okiti ozi verset 32. OK. On sentit que non. Totala ngo pe hein? Oui, totala ngo. Exode 30 verset 32. Abi on n'apprendra point sur le corps, on ne reprendra point sur le corps d'un homme. Hein? Et vous n'en ferez point de semblable. OK. Okopakola moto huile d'onction na te. Oh. Okosala pe oyo kokani na yango te. Ata oke okoswa babiloko nyonso to nzambe ayebisaka Moïse wana. Osangisi yango ndenge nzambe alobaka. Mais nzambe abi osala semblable te. Oh. Babi, tu fais pas des semblables dans les mêmes propositions. Et elle est sainte et vous les garderez comme sainte. Donc oui, donc c'est là qui sainte. OK. Boule. Donc maintenant, ma vie que mutakoki kosala mususu pour mieux la pesa ki Moïse wana. Donc à tout vibe élément nyoso ya likolo. Obandi kosala o nasala oui d'onction. Nzamba pekisa. Oh, mais papa Kalibon ba huile tozomona ba homme de Dieu bazo wendre bat na ba église. Ba sala ngo peka na ba bazo yo nzamba yebisaki Moïse asala ngo eza peka huile d'onction. Omoni madame tota ba baza ngona. OK. Parce que autour na batwana est-ce que ba sala pe huile d'onction na biloko comme soto. To tomati na dikolo. Omona ke bazo parler composition ya huile d'onction. OK. Babi pas de mer aromates. 500 cycles de myrte. Et celle qui coule d'elle-même. La moitié soit de 150 cycles. OK. Des cinnamome aromatiques 250 cycles. Voilà, on va vendre, hein? On va vendre 500 cycles de casse selon les cycles de sanctuaire et une d'huile d'olive. Il fera avec cela une huile pour l'onction. Donc ça aussi, banal comme que biloko les akiko ba bio mitano. OK. Biloko mitano na so sangisi yango ndo sala huile d'onction. Siko bato bateka huile d'onction na basala huile d'onction. Tuna bango basala ngo na biloni. Oh, mais quand babiloko nzamba lobaki basala ngo. Omoni bato ba comprendre te huile d'olive na huile d'onction. OK. Huile d'onction okoki kosala ngo te. Oh. Mais huile d'olive même na ize ba sala. Mais
au moins so même na mukana philippin abiso ozo apota oza maladi ba piquer huile d'olive et là oui donc santé ba otia huile d'olive il faut yebake mais ba maman na biso akala ba yebake mafuta la kisi. Mais papa kalika on a passage wana lobi na Bible yango mo zo lobake soki pete mwana za maladi mais ma ye pas ba ancien ba wendre to c'est la ka au Bible yango zo loba makomi pe lobi que tout est sanctifié par la parole. La bande na bi ba ancien wana ba ko wendre mwana huile d'olive huile d'onction thé. Oh. Ba lobi huile d'onction thé. OK. Parce que huile d'onction nzamba déterminera ba nani ba pakolango. Aaron et ses fils. Aaron et ses fils. Bon balete bana ya Aaron. OK. Bokitani Aaron. De bazana doit huile d'olive. Huile d'onction. Olimisi. Na ba intensile ya tam. Ba kiv bani ndebo pakolango huile d'onction. Na libanda batu wana. Soki yo ba pakoli yo. Oza bekranché. Wana mbe mobile konza mapesa. OK. Abi komekata kotia étranger mon côté. Oso to keke na bato ba pakola wana. Biso na ize to keke ba étranger. Tant ize azota mwana nzambe to ba étranger. Sikoyo le étranger c'est qui est grave a ça la will. Et puis tant ça will abi ngo oui d'onction. Mais tout est sanctifié par la parole papa Kalina ko zo pesa lokwa to mona ka moto azo sambela nzamba pesi recommandation zo mai sambela pona yango apesi mutameli mai wana pa biki à cause de la parole de Dieu pour Bible zo ba tout est sanctifié par la parole. On le dit bien, tout est sanctifié par la parole. Donc sanctification à la parole. Et ça oui donc certain. Oh, ko sanctifier loko on ngoli ya biloko bondeli. OK. Hein? Donc Nzambe ayoki lo sambo na yo nyoso te ko za mabe ya santé e ko ma santé ya biloko wana alongoli yango oli biloko na kimia. Donc on les a différents na will. Parce que will les a babi will d'onction. Il faut pas voilà. Donc faut ba wande mutu. Ba wande pe biloko. En cette will là nabi kizaki likanisa Nzambe. Oso ya likanisa Nzambe pour te lelo comprendre yango il faut que kana ma commune de tel que ta on Nzambe azoba oui donc ça nga ubani. OK. Donc c'est ça. Alinga ko banini ta azoba ikamba wile d'onction. Bato to mona bateka wana ce sont des commerçants. OK. Donc passer mobe akota mama Nzambe na cop. Oh, donc mafuta na pese ke zana ba ko zongbe ba lambeli. Mama eza mafuta. Olambi penza santé kitoko zolia kitoko. Oh. Hein? Tala ka mafuta, mafuta wheel wana. OK. Mafuta wheel obi ya biso winta. Ozipe wheel d'onction. Oza na ndako badieko ma bidon. Thomson ezamio reta obana baso mafuta. Lamba yango na wheel wana d'olive. Bana bakulia na kimia. Ya solo wana papa gali. Un plus de santé. Parce que d'abord ezano pipa bato tuna photo na bango bato basala ngo mingwa. O ba ka otekela bana bebi. Ba yebi Nzambe. Oh, boyi banzambe dendeni papa gali. Majorité ce sont des païens. Basala Nzambe papa gali. Nabi ba o basala bango huile d'olive wana. O ba ko tekela bango na ba église na bango wana. OK. Majorité sont des païens. Oh. Azwika moi boye bia ko sala mafuta. Moi pasui assez mafuta et o tekelo passer. Passer pour somber. Passer tant azo somba. Donc yazo kanisa lokola ekomi huile d'onction pour bâtir olive na kati. Papa kali na kati yote na landio na bokebi nyonso ndenge ozoloba. Mais na ebandeli tango banda koloba eloko moko vraiment et attirer attention na mingi koloba et te lobi que huile d'onction d'abord ezaki likanisi ya Nzambe titango abanda ko sala yango pa ebisi Aaron asala yango na bana na ye. Mais to lingi to yeba papa kali likanisi ya Nzambe eza nini sur l'huile d'onction. Na lingi na no simanga malanga. Apesaki Moïse formule. OK. Abiso basali bako pakola ngone Aaron na bana na ye. C'est-à-dire Aaron to sala huile d'onction te. Moïse ta va sala huile d'onction na formule nzamba pesier. Ako pakola Aaron na bana na ye. OK.
Donc, comme ça, on comprend la question de madame. Oui. La pensée de Dieu, c'est quoi une mission, l'huile d'onction. Ce que nous avons dit, la Bible, ils ont un raisonnement à mototé. Ils ont bâti une son akata makoni. Ok. D'autres ont dit mukanda 1 Jean. Laissez biso pe ba miso pasi nzamba sunga biso. Tout en verset 20. Oui. Abi, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Ok. Nzamba lobaki na nuke ta bosa la wi de sabiza saint. Maintenant aso ba awa bozi onction de la part de celui qui est saint. Ça de combien? Ok. De la part de celui qui est saint. À côté dit et vous avez tous de la connaissance. À ce que on se peut sa connaissance. Vous comprenez? On se peut sa mutubo yebi ya makamanzana. Ok. Onction et ça là que mutazo aiba likanisa nzana. C'est-à-dire tazo ba yezo ba libota nanga ezobunga pona bozangi boyebi. Tanyo sotan lokola onction na yakate, onction na yakate. Voilà pourquoi libota bazai ko bunga pona kozanga boyebi. Papa kali onction ya huile wana to onction mususu zolobela. Na bane déjà na bino ke ta bazubi ke on se dit qui saint, babi vous l'onction de la part de celui qui est saint. Ah bazo de amour. Ok. C'est que l'onction est qui est. Et puis onction a zopé sa connaissance. Ok. Parce que ce qu'on dit moi na mosu malamu au kitina 27. Babandi babi pour vous l'onction que vous avez reçu de lui, nous tournons bien. Oui. D'aimer en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Ok. Mais comme son onction vous enseigne toutes les choses. Et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, d'aimer en lui selon les enseignements qu'il vous a donné. Ok. C'est que onction appelle ça enseignement. Onction appelle sa connaissance. Onction appelle sa habité. Ok. Yango moni tangu Adana et Bazaki na kata jardin de Éden. Zamati arbre la connaissance de bien et de mal. Habitant mutu ali nzete ya connaissance de bien et de mal. Nzambe tangu aye mutabi na yoka mungongo na yo na ke kubatama. Nzambe na ba qui vous a appris. Nous na bana bagina ko apprendre dans la classe. Nzambe qui vous a appris. Or, bazwa qui connaissance bien et iman. On ne maki biso. Or apprendre wana donc awa nzambe zo tesa kwa molakisi. Dans l'idée. Yande et puis ça va bouillir. Ok. L'ancien solo et ça la rendait Saint-Esprit. Ok. L'esprit de la vérité. Yango moni Jésus abi tangazana na manzoto ana moki. Abi vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Abi vous connaissez. Donc quand vous connaissez ça la futur. Ok. Pourquoi? Tawana mutoye na kata vita za kanamte. Yemo la sana makambo nyonso. Ok. Mais si ko pour bino pe bozo vérité wana et affranchir bino abi il a avantage que chez Manai pour que les consolateurs viennent. Ok. Donc papa kaliso ki na landio malamu eza été vraie onction eza kozana le Saint-Esprit et non ba wendra yo wana. Onction et le belaka le Saint-Esprit. Pour le Saint-Esprit c'est tout un homme. Ok. Oui bi nzamba saluba balolenge belabi dans les derniers jours. Personne n'enseignera son concitoyen. Ok. Habitent tous
seront enseignés dédiés. Vous comprenez? C'est que onction ya te ya kawana zanza mobile. OK. Donc onction za kande nzambe. Voilà pourquoi bato bazana na kati ya ignorance. OK. Ba mona nzambe na bilo physique. Au Dieu est. Oh. Donc mon Dieu est esprit ben ba mona il passe mafuta oui et puis mona mutaza atie foi na biloko wana. Oh. Tant azo pakola ngobe azo ndeza azo malade mo malade pakola mafuta et puis nzambe azaba bizarre. Mais papa kalita ngosa ozo wendra mpoza na kondima ke Dieu peut agir ne loko wana. Na wode mde na nini? Na huile d'onction na mafuta wana. Na bande na bike longola na koma huile d'onction parce que huile d'onction soki kaka osala ta formé nango na libanda o nzamba pesaka Moïse. OK. Nzamba bi okozala retranché. C'est déjà péché. Ça péché. Donc bato ba pasteur ebelo baza ko wendra bato huile wana donc ba osala lisumu. Landa ba pasteur na bateka huile. OK. Luka tous les pasteurs au monde ba pakola huile na bateka ka huile. Musoma oya ba bilo huile azotekela bino. Musoma na pe yomo oye nango mais etanga eke ola le pa nae. Tanga zo sambela na yeba ke tanga zo pesa wana moi e pakola mpe bima. Tout ça pour ce sont des commerçants. OK. Mutakomi ayebi geno bato baza na boye bité. Bato baza na mwa ko banga mingi. Bato balingi mama nzambe mais par ignorance à cause ça ba bona e. Mais papa kaleza recommandation uti pa nzambe. Pasteur azui recommandation panza menzamba ebise il faut oindre église mobimba peuple de Dieu oindre bango huile d'onction. Siko recommandation ne uti panza metel be uti pa satana. Oui Jésus a na deki 4. Abi, je vais nous expliquer onction. L'esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint. OK. Mona kana na mapakola Jésus mafuta wana. Parce que aza ko mona nde abi l'esprit. Donc esprit na nde wende wana. Yena zo wende ba. Oh, ils ont mafuta te. Donc soki mutana molimo centre. Ils ont mafuta. Donc mafuta ote pa nkolo ya mwana. Oui. OK. Yo umoso mutu sa yebite ke mafuta wana ezaka ne Saint Esprit. Nda okima na mafuta oyo bato baosalaka oyo bakomisa baosala. Huile d'olive. Oui. Et puis na sepe nobel babenga ngo huile d'olive. Parce que huile d'olive elle aura mafuta mbila, elle aura mafuta huile. Oh, papa kali. Donc ezaka mafuta nyonso comme na huile d'olive. Ba juif bazaki na coutume na bango. Mutu saza na pota ti lelo bato so ozana pota muso ba mafuta mbila même na biso la licence. Oui. Ya na bana muso abotali boti abotali chombe faut pas prendre mafuta ebele na zoto parce que nzamba sala kabiloko nyonso atamwa ba remède na kati. Ba remède wana ezali nzamba sala ki yango elobi te ke biloko wana loko eza na ba remède ezo esika nzambe. OK. Parce que tant bazoba ke création te koyaki na lisumu nanzeta olive ekoka na lisumu. Donc nanzeta olive wana na biloko za moki na bato nyonso ekoya na lisumu. OK. Toute la création. Oui papa kali na kati ote mais au début na yokaki obimisa yelo komoko zaki très important le bike bato nyonso ba fabricateur pe basalaka huile wana kolandela ba vina bo baza ba païen. Est-ce que zaka nde ba osala huile wana comme si bango ba païen to ndenge nini? Bato yo omoni nezo zaliawa. So ba mamo ayebi kosa kisa massacre ko bangunga na kisio oyiba. Ibo kono sala ngono. Oui. Mais bato ba fabrica o basa mafuta huile d'olive. O ba benga ngo huile d'onction wana. Eza mwa connaissance azwaki. Balakisi yepa ko mosala. OK. Mais akoza mso kopi ne ngwana ateka ngo alesaka bana na ye. Ateka ngo atangisa bana na ye. Eza na rien à voir na bozambe. Mais bazana ba pasteur te. So aussi passer wazo outside nango. Nde babaka libota nanga ebunga pona kozanga koyeba. OK. C'est que passer kana c'est azape na webite. Asa biloko da ignorance. OK. Bamsu bazwa moi nani Philippe alobaki même mafuta pas basien.
ba wende yo so zobela hein Philippe baza juif wana eza kutima ba judaïsme azaki juif ba juif baselaka huile d'olive eza huile d'onction te huile d'onction ezalaka uniquement pour Aaron et ses fils. Donc c'est plus la peine biso to conseil la souté. Maman. Soko monika ka o moteli o huile d'olive, hein? Donc après ce huile d'olive, au moins 5 litres de zwango lambela na ndako. Famille balia. Ya solo wana pakali. Koko sango na mama nzambe te. Et ça n'a rien à voir na bonzambe. Elle aura mafuta mbila. Elle aura mafuta na biso ya huile to benga ya huile. Elle aura mafuta nso muna basala ka ya kokoti ya nini. Ai. Ndenge pe huile d'olive anezali. Eza huile d'onction te zaka o bateka bien za huile d'olive. Mais lokola ba komesa ngo cop. Nde mwana ba église ba koma osala ngo kipo bandi ba sombaka. Yande mwana batu ba musuba ba sauter wana ba wana mai parce que bandi na mai ya moi bido bo so mai kuna. Za ba idolâtrie. Ba osala ko ba yibite. Bakali tolingi oyebisa biso po tozomona pratique yango ezosalama na baeglise ebele oyo eza awa na Kinshasa tolingi oyebisa biso selon pratique wana nde baosala yango bazoko ba pasteur ba homme de Dieu bazo wendre bato ba huile wana donc c'est que nde baza bon baosala péché na lobaki no na bande sort na bango zamini pena ya na ya bato bazo wendre bango ba huile wana oyebi soki okomprendre Jésus te okendaka na biloko mokili omonaka biloko mokili nzambe na biso kilt na ye babi dieu esprit bao bakoadore nzambe en esprit et en vérité donc pour kota na kati ya adoration solo na kati ya molimo na kati ya molimo nde nzambe apesa biso Saint-Esprit Saint-Esprit nde eyaka kolobela biso maloba ya nzambe Saint-Esprit nde epesa biso boyebi ya nzambe Saint-Esprit nde esalaka tosimba likanisa nzambe donc eza biloko mokili omona o nyonso eza na rien à voir na bonzambe eza na rien à voir na bonzambe oyo eza très important c'est le Saint-Esprit le Saint-Esprit nde onction yoana véritable onction yewana siko sort na bango zani ni papa kali bao basala yango na sa bango ke soki balandi biso nzamba lingi bino soko za mwana nzambe osungoka na nzela ya moto auta likolo ya kitite donc malobo ekomela yo se repentir obongola motema o comprendre que l'onction elobelaka nango nde nzambe azote ya biso na te ya suka bien que bato mosusu bana badote babia batombola biso mpe bato mosakola te ya suka mosakola te ya suka ezala nde nzambe yango alobi dans les derniers jours moto aoteya so mozasa na ye te banso bakoteyama na nzambe ntango jésus azoba ke quand l'esprit viendra vous parlera de moi moteyi nde wana donc esprit Saint-Esprit ayaka kolobela biso nde mpona Yesu apesa biso boyebi ya Yesu Yesu azali nzamba solo donc bandeko na biso wana na bike nzamba lingi bino bobongola mitema tolandi malamu ndenge oti koloba ke olanse message na bato nyonso bapratikaka yango oyeba na kobongola mitema papa kali mais bato wana soko olandeli bango baza baptisé bakoma bana nzambe baza baptisé na mayo ezokule hormis ça baza pe misusu pe baza baserviteur de Dieu misusu pe baza bato batia foi na bango na kati eloko wana bazo pratiquer yango mais baza bana nzambe bango nyonso comment so lobi ke babongola mitema na ndenge na bandaki natalisi yo nzambe alobi moto nyonso asalaka huile d'olive azala réfranchi
C'est-à-dire ce que les gens Nzambe a retranché na kati ya libota na isi ki au salaka biloko na donc aux musika Nzambe. Oh, eloko bongo la motema ezala nde liloba Nzambe. OK. Liloba oyo ye na molimo boto bengi l'onction. Parce que Bible lobi la foi est de ce qu'on attend. Ce qu'on attend de la parole de Christ. Siko batona bazwa batia foi na baona ba kopala wilwana. Bazomona ke alinga lala apakoli mapasi apakoli mwa nini na biloko olia apakoli atie. Toi tu crois que batona ba foi na bango ezana biloko nati. Eloko na otourner misu na biloko muki. Ole otia misu ne atalela Nzambe na bilaka ya Nzambe eza ba promesse ya Nzambe. Nzambe alobaki bokolia biloko mortel vous savez biloko mortel comme j'ai la foi la bondeli tu es sanctifié par la parole de olobaki na lié. Mais hier aux atouts foi na ekomi na mafuta wana. OK. Tout ça pourquoi diable a sabatu mabele. Mité ya diable tala likolo te. Ya mondi na sipena David abi il a mené vers les montagnes d'où me vient les secours. Ils sont tendés likolo. Mais si vous avez un babilo que vous avez mabélé, ils ont agent de thé à quelque part. OK. Le thé en fond, parce que le diable est en écoutant à Jésus, arrive à Jésus, sauf Kamelinga. Attends, c'est mabélé. Oh, nous sommes au kilo, non, pas ça. Dans mon kilo, dans le temps, il y a un katuana. OK. Dans mon kilo, l'eau, tout le monde a un na katuana. Dans le thé à diable, à terre, sont des mabélé. OK. Oh, Nabi, du Seigneur, t'as pi, kolo. Yango Nzamba tindela biso molimo ote likolo po to miso na biso ta suna mabele to tia like pa mutu te mais na biloko mokite epanza. OK. Merci beaucoup Papa Kali ndi moti ko ba toujours to tia like na biso epanzambe. En tout cas, merci beaucoup Papa Kali au baxi sous implice na makambo tuzaki na boyebité tozomona ba pratique wana ezosale ma pa batunyoso mutumso asombi huile d'onction mutumso bazo recommandation na pa pasteur aebisi mutumso zana huile d'onction na ndako na peut-être likambo ko koma mwana maladie a pakola huile wana au baxi sous vraiment boyebi koloba ete huile d'onction à solo zaka kozana le Saint-Esprit yemo konzambe tout c'est le pelimini makase baxi biso vraiment implice et puis na bandeko bazolanda biso bazui boye biso tout oza ko insister na yo moto olandi biso ko bosana te ko commenter ce qui mituna pe ezali otiango wana pour que prochainement Papa Kali akozonga susu bien que zamba liboso na leka na Esther TV mais en tout cas sujet où eza vraiment sensible à makasi akoleka susu pour que a éclaircir yo malamu yo moto za otikali na mituna to sepeli mingi surtout ko bosana te ko partager ko aimer oza makambo na Nzambe vraiment partager yango et pas ya baninga na WhatsApp na Facebook tout ça partager pe liker s'abonner massivement. Oui Papa Kali to komi na suka ya émission na biso iloba suka ezani na bandeko balandi biso iloba suka ezani na bandeko bazolanda biso. Vraiment na zo remercier bino bandeko bopesi na confiance na bandeko Esther TV. OK. Pona nazala moko ya ba oyo bakoloba de la part de Dieu. Maloba na biso lobi ya suka te mais oyo toko critiquer nango. OK. Ezaka ke mwana Nzambe Nzamba lingo pesa nde confiance na Nzamba azaka molimo. OK. Donc pesa Nzambe confiance ke biloko moki. Ouais. Parce que bao ni surtout ba omona basala ba futa na ba recommandation Saint-Esprit a bon wana tazaka les mêmes liens aujourd'hui éternellement. OK. Saint-Esprit azaka ba Paul et ba Pierre de tous en elelo. L'église peut avoir révolution té vous aura les mêmes pour molimo azaka moko wana. OK. Le somoni ba Paul basala biloko wana te yo bande ko sala ngo il faut que Saint-Esprit ayo mosusu pour Saint-Esprit a solo ya biso. OK. A tindi kaote kuluka wili wana. Alors la so que oui la so les années mon ça. OK. La kansi maloba autre balango pona bandeko bazolanda biso wana vraiment kolo apambola bino. Merci beaucoup Papa Kali. Oui, ezalaki toujours ndeko na bino Bernice Tita. Tokutani à très bientôt.